Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Maloua Bili Totomelia Congolia Yonetete ya malili ya ba Congolais Kasumaka Konakate Ernest Mobimato Zalisi Mbote mingi na balandi FM TV na Yemoko le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Goukou Pemba Boyebika Masolo mwana liboso ya Fondation Maloua FM TV ngaye soko boyi mitalio nazongeli te me nazalaka toujours na kati na idéologie na indusa na makambo ya Kinshasa toujours na yebisaka bino kezala na souffle ebele mpona koloba eyana misusu nkolo apesa bango grâce wana ya koloba ya kobeta bale ya kozala mpe makasi lokola mutu na biso ndeko na biso bakole ye domaine makofi ngana lobaka yango ke yo koti kozala ngate ngape na koti kozala yo te koluka to mekola koluka to koma lokola nga to ngana koma lokola ye te tika mwana muninga arene na tana ye motema mabe ya biso bakongole nde yango oyo surtout na domaine oyo donc ngana konzima toresi te na konzima pe kingandi te FM TV na Yemoko le descendant toye awa na première pembeni ya HJ bandeko na biso na Dilandos babengi ya seto betana masolo article 15 qui cherche qui trouve support wana ngam na lobi yango na bandenge nanga bameka mpe ko expliquer biso cop na bango eza ndeni sima nanga ba responsable bazawa ba papa bana bafutela pe ba palais maire mo bona ndenge moko boko minimiser pe oye na mwa 4 makolo na mwa de déplacement na yo eleko sala musala to tune malamu me oye bandeni ga ko minimiser di yo yakawa te respecter mutapusu yende mutakwede pa longola matiti respecter cordonnier tangu sapatu ne fongwami respecter pe maçon tangu mire seli fisir ndako tongela yo mutuna kop na ye respecter pe mokonza mboka po grâce wana pesa melie respecter pe oyebika babenye mena bamiibi chaye musapina lisu nazo tuna po kongwe bongo ezosenga ke kora mobutu po ya tokoma na ndenga ba spiritualité ya spiritus makamuna aloba eza vrai soko fongola de Samuel omona makambo me tobeta masolo yango FM TV na Yemoko le grand caméraman azaka unique le seul tora le grand caméraman akota na Kunda Lazare wazana ba image soki boana ngote boyoka na FM TV bozwi yango na zongeli pe naza toujours alléluia makambo ezokoba kaseko koba ndeko azawa komonani bon comme on a bureau de ba masa ben nga bureau de tika obangisa nga boyo ko bani mabe akomo bureau de ouais comme on a bureau de le bureau de bakoto ouais bureau de la première Dilandos awa tozana na Dilandos cop ni bosala koto bon ah cop to sala ga bobeta ba brique kayas to teka kayas ciment sable to teka tout o mena kopa depuis 2007 oui Balifanto Bazar Balifanto Bazali Manzele pe azali mais azali na palais mais to saki moi ba ayo pelia na comprendre uzana bino bien ouais toi c'est bien kopa ngondeni masolo tamba baleka to leka na ka to yeba bo fonctionner na ndé bon to fonctionner à partir soki neti batu bazo somba biloko
ndenge tozoteka ndenge pe makambo pezo tambola activité pe ezotambola pe mais ce que bato pe ya kosomba bazosomba te mbongo pe ezocircule te ezomonana te mikolo neti na 2024 oyo en tout cas nakosa o te piaka moko ezobeta biso ya ndenge osakana te mais tovivre kaka na nguya ya nzambe parce que sans nzambe ma plein sans nzambe ma plein sans nzambe ma plein mais déjà tosé piaka danger piaka ya masekite lelo toro excusez-moi bolimisina nous olobi ke bobeta ba brique mo boteka na ko bon brique moko na biniso ekomi na ba 2300 wana ya de 15 wana prix de 15 oyo ya maboko oyo babeta wana voilà oyo ya machine ya courant ndeza na 2700 francs bon siko lelo so courant te siko bo fonctionner ndé bo somba ka groupe to comment bon so ba groupe essence et tout bon mbongo so tia ba groupe ana be essence eza mona na penate yango mo to beta na maboko kaka po suku eza po mikolo ko koma pasi fort groupe pe ko nzingi carburant talaka mbongo emona na te lelo na bendie pe ba ko mosala ba compose ko bo vivre ndé bango nde ba ko casser biso nde ko casser moyen to vivre pena bien exacté ba ko casser biso makasi bendie wana ba libanais wana ba fabriquer ba bilo biso to sala ba sala yango biso bana mboka to ko se retrouver te kaka bango moko be ba étranger bazo ko se retrouver oko senga sinini non senga kaka na gouvernement congolais président de la république yokela biso peuple na yo mawa toza ko kemba fort biso bana na yo tozo kemba tozo se retrouver te tozo awa pindo moni boye ne to vandi boye une semaine 2 semaines au mona boye ba ko mbrier biso awa ko benga na biso awa wana banani kasi ba kolomboka te ba l'état ba kolomboka ba onde mutu ba koma mboko esa ya bango biso to biso ba exigeant to ebite so biso peuple to kende wapi to balingi boteka wate balingi to teka te ngonga nyoso tu kaka embriement so biso to vivre ndeni toza na basi toza na bana to vivre ndeni taka na ministre no moninga bana na zaki na via ko futela na kimi ko futela parce que mbongo zo mona te na kei na lopangu ya baboti na ngai ba pesi ngai na vanda ndo moninga ke wina mwa munene ozo mona mwa bui mwa munene po zongeli na pepa baboti zongi mwa pa baboti mwa munene ozo mona bui na zongi mwa baboti mwa ba tentiri mwe ozo mona nga bui ke na vika ka ke wi ya ko futela oyo mawa tro elunge konda ki ngane misisa wa somo tala na loba yango nde walobika ye mwa munene ye nango po zonge pa ba parents. Allez-y comprendre, na 21e siècle, na moment oyo, jeune aboya, cascade, aluka, n'esprit bien, na évité. Mboko toke wapi, na kwanzana mutu. Mais na ndé na mona ya pe spiritualité. Na osenga kake, chef de l'état n'esprit bien, mukolomboka, poyende numéro 1. Zwana kora mobutu yaka na ngona noawa. Zwa kora mobutu, bakunda na bonheur. Azala chef de l'état mboko yo ayebi makambo spiritualité makambo yebi na yebi so makambo vrai bato banzinga no ba pasteur ba ko sayo tuna bankumu banfumu ba yebi so makambo na loba mobutu zwa ye yakana ye kunda ye bien ezala bien moi mbote na moi mibale ouais na pesika mbote na madame na ngai ouais na pesi mbote na ba parents na ngai oyo ba permettre ngana zonga oh lelo moni moi cascade boye merci na papa nga boti ngai umelaka ko tozali maître malua bili toto medio ngonya yone tete ya malili ya ba kongola asuma ka kuna kante ene sema bi matozali simana yo fondation malua espoir na kongola tete kongola boya to simana maboko na fondation malua toto mamoka na biso maître malua bili mwana ya Congo président fondateur ya fondation malua nazo kobisaka bino na yebisa bino ba makambo eza danger avant na pesela na ndeko na loba obangisa ngai komona ngai mbama nunga Cédric mbama nunga secret Cédric mais no surnom ba belelo kombo ya nani wala bela kombo wala batu wa mesana obenga mingi Mobutu pour nini ba peso koma Mobutu wana par rapport esprit to par rapport à quoi ouais, et ça par rapport à bango monde ba moni par rapport à esprit
On va comprendre que l'esprit moko ya grandeur est zakati na yo. Ok, merci d'abord Nengo Yamina Abisso. De Konanga Cédric. Tu as écouté sur affaire faire na yo. Article 15 qui cherche travailler. Je biga masolo ngo. Kop no yanande. Ah. Mingi rolobeza mais mususu boya roloba au théâtre donc pas si gap. Pas si ça fort. Pas si ça makasi na mboka. Maman etambola bien ti. Maman etambola bien. Ouais maman. Pourquoi ça que kaya sur bote ka ngo combien? Bote ka ça qui moi c'est timi sobe mutu aleli ata moi mukebi ka ne ba conjoncture mboka ndekoma. Moi réduction pesanga rati. Moi réduction zanga. Est-ce que moi ba faire peso que non peut moi bien? Ah, et qui n'est pas comme tête, mais tout ça arabe pour tout le monde se vivre. Donc, il y a pas quoi plus mauvais tout ça, on pour un sentiment la vie, pour la conjoncture, à Bambo, quand on dit tout vivre. Ma maman longue la société zate, tout ça les façons qui tout le monde à pour se vivre, mais la place on peut tout ça mal à l'aise ma casse. Il va déranger rapide. Donc, il va déranger mais ça ma casse. Tout le monde dans sentiment. Tout le monde a un sentiment parce que l'État, sous la police n'est pas batinda, menacer biso, mais biso na bango peut toujours kembe si comme encore. Est-ce que ça na musala la police soit benga na bino na noir? OK, bazo tcha soma à l'aise pour déranger biso makasi. Toujours luka pour to boy koiba. To boy koiba parce que l'État là ba société té wa ça les biso. Société zate. Ditingai na futi la ndako. Na longa abo ba parakala tabusina ba aji muso bango ba to ba ministre wana ba ajonga longo ngana oni ko luka mbongo bango kutu ba longwa na nonte ba aji wana tamusu ye ba olukele no lipa mais lelo akola ko ministre a commis député donc soit disant ko ba bazwa na ba quartier papa social soit disant mais papa social na bango ya rana tanga ba propagande ni tout monde na bango papa social ba maman social. Les restes éthiques ya bango na parlement bazo bouffer mbongo mboka. Mais biso toujours comme moi tout se débrouiller pour tout le monde ko se vivre mais bazo tcha so mal à l'aise. Tout na bando ke lukambo na Rwanda to na Rwanda pe ba beta biso. Na Rwanda pe ba beta biso. Donc tout ça ba congolais faut tout ça libre na ka mboka na biso. Mais na ka mboka biso tout ça mal à l'aise. Vie za mal ya malamu te. Comment imaginer dans le roi Congo, un grand pays, le roi Congo, bah on a fait les plus poissons du monde, mais bazanga bateau bimisambis. Bateau exaté. Mais bazali na ba prêtre bazana mboko soit déjà to ba millionnaire ba mbongo na ba soit ba to nga hotel, ba flights pour le bebsa ba via ba petit mike ba papa na ba bimala ba banana mike. Donc il va ngira ba ba renyaka kaka to ke na politique kaka bango balongwa kate. Kaka bango to ebité bato maele ezalaka bato soki régime ane longo foka bato ba bakisama bango ande basalaka. Donc na kati ya mboka bato maele musu bazata par bango. En tout cas ceux qui balingaka mboka mboka basalela ngo bayiba mboka te basalela mboka po lelo monde nezo kende ba mboka te o motongama ba mboka te zo évoluer. Mais so totali RDC toujours ngaka sima. Pour nini bato bazali boso baza ba patriote manquement qui patriotisme ndé ça la bango yango mboka toujours ko se reculer toujours batala non makamo susu toujours mona lo ba jeune ba kila mo ba su ba service national ba kanya makasi c'est ba kilo na mama ça on peut au monde entier. OK, l'État va recruter pendant service national au pénal ya bien recrutement normal au foot à tout salaire normal c'était beau oh mutu ataki kuluna bokange na service national non. Il faut pénal l'État dans ça service national il faut se préparer. Il y a des services nationaux au kanga ba kuluna toujours boyo kanga kanga surtout dans notre tracasserie to ni pe na mboka. OK. Moi le basuka na ngizara bakonja mboka na biso basalela mboka bayiba yango te. Merci beaucoup. Vomere na vana wana batamisa maboko na koyekola. Lobi na kozanga na ngali pa me lobi kuna na kozanga te.
que navanda na bato balobaka français belé soit disant que ba politicien wana ngam na bimisi kombo wana tina kwa ni 0000 fo batu bakotikala ka fo wana ngate mutu na lobi ndeko lobi ke no basalelaka nde mboka zoluka ba vrai patriote bana mboka ya solo batu ebele bazala mbongo me bato de pêche zangi soni esalaka mwa pasi Congo pays munene boye tozanga bilanga ya munene sika bana batu balukalar na bango ko yaya mbote ndeko comment on a Comment on a Cédric? Ndeko Cédric. Oza responsable wana siko. Na tozana wa ba otala biso ba Oza na commune alimité. Ouais. Première rue de Landos. C'est boulevard. Petit boulevard. OK. Cop cotonné. Cop ezo le kalango malamu na kimia. Problème ezande sikoyo awa cop to sala awa tozo former ba jeune. Métier. Oui, tola sa bango musala. Net ndinga azo beta briki wana ayeba kité. Mais aye awa to lakise musala comme ko simba ma pa ou moi sima baloli et ça la peut bien. Mais loko ce que pesa nga passe pour ba konzina biso. Ay moko ba kote la biso là moko benga na biso ko to mettre to foni ba jean tam zo moi azako simba licheti. Mais to benge aye awa asali boulot na yeso razuma mbongone ake palin. Yango wana nde saki moko ya ciment ebimisa combien de briques? Bon, ça qui m'a ciment normalement, tu as 40 blocs. 40 blocs. Na 40 blocs, on a combien de pouces il y a zéro bochaka to bouette? Tu as le quoi neti 5 bourrettes. Tu as oyo mi balé et o mi sat, tu as zéro mi balé. O ba benga oni. O eza 04. À 04. À 04. OK, tu restes aujourd'hui sur image à 04. Donc 04 tu mi balé. 04 na temi sat. 0 na temi balé. Ndé to bimisa 40 blocs. Ba bloc wa. Oui. Koko sezani. Bon, koko so tozana yango po sala ngeza nini. Ba konzinde basunga biso. Eza musala to sala tozo former batu moyena ya ko sunga biso tam simo makoki. To yana ngote me toza mwelo ko momke o biso mo toza na ngende to bunda nango. Mais tout ça quand on a bakonzi va soutenir biso. Moi machine na tchabete na maboko bwe. Tout ça moi machine à courant nini nde elo to ça ngande yango wana. Donc ba machine de bozala ngo. Ba machine net ya ko to za na ngote nde to za na besoin nango. Na bendie o bazo mo sala kopo bozo vivre na nde. Bon. Na bendie to za na banka bongo bongo. To fa bongo bongo. Po nini? Po emeza nini? Bendie on peut commencer à faire briquet. On ça fait briquet mais tozo comprendre des tenet marambo et yakinet ya ko benga na biso awa ke to longo awa. Bazo zo ende bazo pese privilège batiki endie. Mais yo batiki ngai mwana mboka bazo benga na ngane siko pona sala musala te mo ba menace yaka makasi. Président yebi mwana ko takona mo apena expliquer président Malua. Ngai ba ko président na ko mo benga lokanti grand frère nangai. Très bien. Wana penda grand frère. Azasuma muteko ya président ya ko pa grand frère nangai. Mona kota na expliquer na talisie. Aza conseil mo eteke grand frère a conseil mo ka pesa ngai yango na zaka nango. Ndé problème to ça non kaka yango wana bazozwa ende batiki ende net ju mo bato ko benga na biso ba benga ni biso mbeto kake batiki ende azo pona ende afongoli soki nini société ya bwiki. Ndé a financer mbongo ba benga na biso ba briquetier nzela ndie a financer mbongo na gouvernement na ba polianga que no bino bozala te tozala te po ye aza ko relève wana banda ko teka ko miso mitalinga so ba briquetier akenda rande pa na ye ba preza eza ko kokana te ya sa puni biso na puni na biso mututu aza na mbongo ndenge moko te miso ana mbongo anga to mata so moi miki ne moko be ata so akepende enda tse ba dollar na biso ato sala ra franc awoye briquet to teka na moins cher zéro ciment ezali tote ranyon surtout moi le lobasuka bon le lobasuka non c'est encore na grand frère Malua a soutenir biso le lobasuka ka yango wana lela tuna mutuna moko bo répondre nga bisika boza s'il vous plaît bolandanga bien bolimbisi bandeko ozotambola na nzela yo congolais omoni muninga no congolais ba obeta ye to bazo violer ye to bazo sala ye mabe to bazo botole mbongo yo na nzela wana ka yo na lichette yo simbi lichette
momoni siko mutu basala siko muninga no congolais siko mabe yo na lichette siko osani na tuni osani esugi wapi Vous travaillez, hein? Ceux qui te jouent baptême, belle énergie, t'as la gawe bigambo tendeko. Mbote. Comment on a? Comment on a grâce? Ndeko grâce. Oui. Mboula boni na kopo sala. Bon, déjà 4 ans. 4 ans. Ouais. Donc moi expérience est allée. Il y a ma case. On sentir que non brique pena béton. Ils sont là bon. Quoi ces années? Bah difficulté ça que d'être au travail comme moi, bah gens de l'ordre, bah quoi déranger, parce que moi trop. Donc il peut ça absolument pas, mais au fil et à mesure to bunda bon on a ba on to OK ka bon. Ce qu'on a bâti bino bende na marché ce que besoin vivre ndé. Bon, ko vivre par rapport ya cop ndeni marché zo na avant bango ba ndenge bazala kate na ndenge ba yo beta pe ba brique lisusu. Donc marché bebi to commission eleng. Les marchés ce qu'ils ont informé. Ko bango pe bazali. Bon, bazar to bunda bon rara. To OK ka bon. Ko senga nini kasi? Bon, to senga ba konzi ba soutenir biso si que to za ba jeune. Ba tsa vraiment maboko ba aider biso. Na ben convenant tout et comme la biso vraiment. Les loso basali entreprise mo munene ya l'état ba ibisi bino ke bolongwa bo wanda au travail kuna ba wanda futa bino par mois olinga ngo. Donc il y a beaucoup de arrêtés ba projet na biso. Exact na ba par ba projet na biso to za na envie parce que tout du jour boy est-ce que ba conjoncture à pays donc nani azana mbongo na mboka au Congo nani na ba député soi-disant na ba musicien nani na ba pasteur wa ko sala entreprise ya munene na ba brique nani bozate zero bakanga binoko na bino kako bakama kwetu bena muntu batu bajisana bima na kuchingungu bakwile jitunge amwa yo maya bilobo ya kujile elunyi nulezi chilobo chakwe anduwa omwande mwangala ndingane metra maluwa batu yakwe kanye yo bene batu bali ulele watu lezi mfuja metra maluwa batu yakwe kanye bene muntu batu bajisana tozoko barase kokoba balobi ke salela mboka soko saleli mboka koza malamu na ebite so bino bosalela banani ba poche na bino to mabumu na bino na lobi pe mabete anga mona bato mbote ndeko mbote mon frère comment nani on a Henri Manda Henri Manda ouais écoute na sans été malgré que opemi ozo pe matin ozo surveiller musala ngona nzana nini oba zolanda biso ba rotuna bozane sika nini et musala ngo eza nini côté kuna basalaka nini toza précisément la première rue d'Ilando juste sur Petit Boulevard tobetaka brique biso otekaka nde brique donc wana en cop na ngai donc cop na yo ouais to créer cop oyo ko misala vraiment eza te donc to créer yango tosunga mpe bandeko mosusu na asiro omona yo moko oza ebele awa donc nga na oservira bango nde baosalelaka boulot mpo tosala boulot bien. Bon, c'est ça. Moi, Mboula Boina Kopo. Bon, déjà, Mboula Belé, 7 ans déjà. 7 ans. Ouais, 7 ans déjà, on a boulot. L'expérience, vraiment ça. Net, Betarawan, ils allaient par mois, toi, journalier. Non, ils ont même ça, la journalière. Ils ont boulot journalière, si par jour, quand l'espace que tu vendis, on est à 50 sacs. 50 sacs, na mutumoko. Donc, tu bango tout. Donc, tu peux venir à 50 sacs. Ma bête en gauche et Sili et puis bazui là on a bango ça musala journalière musala boukia musala passe d'autant bazo bête en gros mon douleur on est là sur azui là on a eu sur azui de là tiens approche on a bosila na ye bosila ni donc c'est ça la brique mon rose ça combien bloc moko awa to te kango na valeur ya 1900 francs donc ça dépend il y a client na nombre azo joindre bisolo ezali ce qui supposons client y azo un nombre autant 200 300 transport ezalaka ye moko to ya bino bon à partir ya ba prix to pesa za mutu ye moko ye na transport na ye soki toza na besoin supporter transport tout transport inclus na niveau limité awa na ba quartier na ba commune sur le roi ba commune ka ya Moamba hein ba Mont Amba ba 2500 francs to livrer to na mituka
Mais soki eza libanda wana ya $1. Ouais. Poso moyindo te me na benga ba ngulu. Ngulu eza na ndenga kofinga te pembe. Banda babandi kop na bango na ba bendien. Voilà. Na kopo pe bango ba koti skoyo avantages andeni pe désavantages. Bon, biso mboka na biso mutea mabende leki. Moni boulot to sala to sunga pe batu. To yeba ina kala bango nde batekelaka baya na ba machine basali ba concasser wana oyo misa kayas poussière bazoteka ba ciment. To yeba bango baza bato en gros. Mais bakota tina détail batekaka brique et puis baya na coincement. Bakoya bolela musu ba sololi na politicien moko. Aye boye bakoinsaka biso à fort. Mais baye barateke to sunga pe batu. Par rapport ya ndenge bango moko ba chinois ba indien bakota ko pango. Donc baye ba kangi jomo boya likolo to so anenga kisasa po kisasa. Na kangi yanke moko boye ba futse mbongo influent na ba kombo na ba pete na ye aye acha bino musukusuku. Oui, c'est ça. Donc plusieurs fois so ezaka ki teti ozala congolais qui noité mais to tika boulot. Soye bisa sko bato baliaka mbongo na bango rebisa bango. Ya boulot yango to créer ba misale moni to soutenir le chef de l'état na mayelo yo alobaki ayaki pona ba jeune fois créer ba jeune ba ko ba millionnaire biso to créer mokondi solo la rapena batu na yo balembisela bana mboka omonaka ba politicien na biso bale mwa mbongo mo boye to pe ke ba financer na service moko ya ISP soki pe ya urbanisme bayaka kuambuye batu na nzela c'est pas bien biso toteka to na ba document ya l'état mais omona kaka batu wana bakoya bolakisi mukando omona soki aza na kando omona pa kati papier wana do balakisi donc nayebi te toza na mboka na biso tovivaka ondire baorphelin eza bien te towana moto akokotela biso te tobundaka na vie donc sa wana sa kobundama toyo moko otala conjoncture so tobundi te nani akopesa biso bie tokoma kuluna ebele basala bulo ebele bakuluna bazali bakuluna bamiyibi mais lelo bakoma okama mutu na moto akoma kozwa soin ya famille na ye bamosusu baza bamitangisa bamosusu baza babokolaka bafamille donc blagi te bafutela bapalin donc mutu na mutu ma biso basala te ntongo aye bulo soir azongi palais donc azwi laka na ye donc c'est ça nde baobeta boye saki moko 10 000 francs donc 50 sac ane ala 500 000 francs ya ofuta bango chaque jour tofutaka bango eza mosala journalière et sans oublier napesi président Malou mbote ya trop en tout cas nazomona deya mosala esalema kitoko vraiment na baimage bosoutenaka biso tosepela ya trop et surtout ke non nde bamamutu esalemaka tokosepela mpe tomona biso toa ebele bajeune na bajeune bazalaka toaka na soutien te tosengaka basoutien ya bakondi na président Malou donc yo mo oyebi oyo bapeti na yo bana na yo ya palais donc rien à dire mulale nukuba kwelambo chuka bashi mulumadita tatwe ila mwai maluwa teleje ngumayai chilokwe ila mwai chuwampa chinyi mulumanyama tatwe ila mwai Zambia kulame mulumanyama akwelele bijimuni ngondo tatu Zambia kupa Mbote Aldo en tout cas na sepeli na ndenge ozosala oboyo simba machete oboyo koyiba business nous andeni bon awa tobetaka selon force ka ya motu ndenge nzambe akamuseli yo na journée boya mpe boye bobeta mpe 15 sacs 20 sacs nini 15 sacs 20 sacs na journée bobeti mpe ça va aller par jour na journée na sac moko ya combien ça na sac moko tozwaka 11 000 francs ouais. Donc au beti non par rapport ya force na yo ya force na yo du kokoso ni bozana ngosiko bon awa ba kokoso tozana ngo kaka par rapport à place to salela donc mo ba difficulté tozana ngo wana moko ya obengana ka biso donc so na obengana ba obengana biso ba teke ya ba jeune lo biso botango obengani biso da place to lukela moya olesa bana mo banda ku ba minerva la bana to futaka tant yo obengani biso pe biso loka osa disko to sani
donc etinda biso na mabe yango moi na miti oyo tozosala nano miti oyo en attendant bapesi biso tosala yango tozosala nano siko lelo na bendien oyo na bachinois bakomi bakoti kopa yango koteka mpe en détail makambo yango eza ya nde bon tozobundabunda kaka na bango kaka na ngolo ya nzambe kaka estce ezalaka bango te bafutaka mbongo epa bakonzi bakotya bino mosukusuku kote yango wana donc so otamboli limete oyo omona bango na bango donc koteka mpena vente ekoma mwa pasi ya makasi par rapport na bango bino bokotya mwa prix oyo boye bango baye basali na ndenge na bango donc peut-être yango wana mwa moke nangi nabakisa mpo se soki tozomona bachinois balibanais baza na mboka oyo eza likolo meme kaka bakonzi na biso congolais okomona chinois bandeko na ye basombela ye parceke moye omona congolais azosala mosala ya boye eza kosunga meme bandako tolala bangaka te tosala meme kaka mosala congolais asali yo lali yo permite kopesa moto oyo ya libanda marché jeune oyo afungola espace oyo eza susi ya mboka mpo selelo azalaka na susi ya mboka te alingi asala eloko oyo te otayi bajeune ebele bakuluna miyibi moyen asala eza te mokomona chinois moto asali boye tala banzela bachinois bazosala bazobengana kaka bango na bango mais fo mona congolais ye moko asala eloko ya boye abenga baninga na ye bacongolais batya bafante mpo na asala akokima ndeti nde tobimisa babriki oyo ndenge eza boye tobimisa par saki moko tobimisa lokola 15 bloc na saki moko siko na saki moko okokende pa libanais omona abimisa 25 27 me nga na osala mpo na mboka na nga lelo okobota bana lelo na mosala wana okotunga ndako emebe tala bamosusu ndenge ezali oyo biso nde tobetaki ndako oyo siko ere ndenge eza wana ti bakoko na koko bakokuta kaka babriki wana eza se lelo otongi opesi maso foteka atongi mabe nzuka ebandi na se yo kolanda place oyo motif ezobima ebele na place oyo ya moke okimi ke o aza mundele yenda asala eloko ya makasi biso bakongolais toza pouvoir toza makasi ya kosala nyonso nde baninga basali tolandaka mpe befo mosusu tomonaka balibanda yango baplace oyo bazokende mosala na biso ya babriketo lelo bamosusu baza bavaler me biso bana mike mosala oyo ekozwa mavaler mbula nini moto azokende na biro masala mosala moko te mais chaque mois aza paiement mais biso olia chaque jour mosala oyo efeswama na valer na kongo na biso reke tokende libanda tokende kosomba biso moko toya mayele ya kotonga eloko oyo basali okokende awa toza bameso bilo basala me libana koya na ye awa congolais azowelela somba ya libanais atikila ya ndeko na ye congolais eza bien te awa tokuti mosusu tala baespace ya boye bozobengana bato awa siko posa na bino eza nini tobanda kolela siko tolandi na epoke ya bapapa na biso bakoko na biso siko biso bana lokola ndenge bomona nga boye lobi bana na nga bakoya koloba nini papa azalaki briketie azalaki nini na mboka toza souci avantage makambo ya bien ebima emona na kewi bana mboka baza na souci na mboka na bango tokoke lelo kena kwende États-Unis na kende kobeta non naza capable ya kosala moto États-Unis nde akoya kolobenga awa c'est tout si na biso makambo alobi esalinga pasi trop toloba mingi te esalinga pasi makambo ndeko alobi nela senga kaka na bandeko bafere bandeko bamvwama bamvwandu ya Congo so boza na mbongo bosoutenir bandeko boya kosomba babrike epa na bango nasengi na bino boya kosomba babrike epa na bango indien azobimisa na bloc na machine azobimisa 30 32 25 mais bango babimisa 15 bana souci ya mboka ke basala musala malamu nasengi na yo muto ozotonga ndako nasengi na yo muto osomba ndako lupangu sika po lingo banda kotonga ya kosomba babrike pa bandeko na yo mbongo ozopesa wana na ndako wana mwasi ana bana akolesa me mbongo ozopesa indien aomemango na mboka na ye akomemango na mboka na ye asobi dollar awa ke atindi me oyo ya yo bana asobeli bango mwa matembele mwa nani atangisi bango bo comprendre makambo maître Bili Maluwa mwana liboso yo ya FMTV ngongana wana ekoki te boyebi kaka masolo yango ambassadeur de la paix du Kasaï central.
Boti koyoka lolenge bana mboka ya kisasa ya tongo bazo réclamer bana basengi nini tokolela na bango toposa na bango eza nini bolandi bango yo muto betano libaku na zelu okoma no mvwandu sunga mpe bandeko na yo ti to banda kozwa bambongo ya bendien oya o maltraiter ba frère na yo non omoni mbongo oyo kolukoke kotisa kuna bendien akosombela ngo dollar aketonga na mboka na ye me mbongo ozosomba brika awa ozosomba kayasi ozosomba sima zelu awa yango nde bana mboka oyo bakokende na bapale batongi basungi batangisi bana nasengi boye bosunga tosungana l'esprit ya bien tozala motema mabe te nazomituna eske ezosenga nini malédiction yango eza wapi euti wapi obandaki na yo bien ozoloba bien olobi bien ntango bakotisi na esika wana ozoko kosala te eske malédiction mpo te kor ya sekula mobutu sesese kokuku mwedo wazabanga eza libanda me nakosenga ke kor wana efe ya nasengi yango mpe ya tokobeta masolo nango nsima bana liloba nyonso amen nakozala na bino samedi sa grandeur prophète Konde wana papa alobaka te me misala emonanaka samedi nakozala wana nayebisaki yo jour wana komi da mwana yo nana makolo na yo moyibi kutu achange na identité bosolo tochange identité mabe wana oseka ye wi tokozala wana tokolakisa image liloba na kati ya bopeto liloba na kati ya misala bana nyonso liloba napesi bino mote tokozala na bino samedi na kati ya salongo samedi oyo tolingai tozala me contre ntango epesamaki me samedi oyo tokozala na bino sa grandeur napesi bamose nyonso bateyi nyonso ya liloba napesi bino mbote liloba ya bongolo napesi bino mbote ya monga fula masanga mbila napesi bino mbote partout napesi bino mbote bisika boza napesi bino nyonso mbote bana liloba mwana bino yoyo ata na mosika lipamboli ekosala mpe mwa bien nani lisusu équipe technique napesi bino mbote merci na bango nyonso bazotya loboko na bango mpo basoutenir biso petit nanga Torres sekaka leader kabuya napesi yo mpe merci ya mingi sans oublier wana boss pire vieux au moins no liboso ata batu tu ba nzinga baotyaka so baotya nini me moi no liboso ye ata boboyi ba kamera yebiti ata ba kamera boyi kondima ba kiti yebi ata ba kiti ba fleur ezo yeba asaza nani mwana liboso yo boyango maluwa FM TV ngayo mwana liboso ye héritage peso etikale pe mwana liboso pe mabepeta bona yo pasani mbote na binoti emission na bino siliti ngalinga bino trop